chaîne na biso kitoko vraiment makasi eza kopambola biso Kongo mo Kristo oyo sala mosala malamu makasi penza eza kopambola libota na bana na Nzambe na sena moyo oyo presque na ba continent nyonso yambo ya kobanda na kosenga bolimbisi na bandeko nyonso ya obazaki na même heure to chaki to baki to kobanda na 19h mais par rapport ya ba conditions to kuta na ngoto mandi un peu retard à 15 minutes. Donc, il y a un bon délivrement qui est retard à Boekozonga Malisusuté et que vous voyez que c'est excusé Bisso. Je remercie les sous Natangu Oyo, Zambo à permettre Bisso et que tous à Liboso Nabino et Toya to propager Oizamaloban Zambe. À Bonde là, Zambe merci, ya Nabika Mokozi, aux Anzambe, Totomboli Komonayo, Royaume Nayon Zambe et Kumbama. C'est les Moussala Oizapo et des peuples zone ya diable. Et peuple royaume na mokonzi kuma mana yo Nzambe pe pambolama na kombo na Yesu Masia. Amen. Na pamboli Nzambe na utuna lelo koloba lisusu na pari ya Nzambe liboso na bilili na biso ya Kongo mo Kristo oyo eza kopambola libota na bana na Nzambe ba oyo baza familiariser na maloba na Nzambe ba ete mokolo oyo lundi na 19h Moyumbu na Nzambe alikaka awa oya bengami na kombo ya évangéliste Maku yende aza awa yangona bengande komoko yebisa eke mosala na Nzambe tangu ifwe naza déjà place wana aza kobanda oyo eza maloba na Nzambe kozala égoïste te bengande komoko yebisa ekota na Facebook fongola na chaîne ya Kongo mo Kristo to akolanda oyo eza maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe pourquoi maloba na Nzambe eza panneau pona bomo na biso. Tout à coup, on a série et belé dans la katia page à Congo Mokiso sur le côté au Comonango. Tu parles qui c'est la repentance, tu parles c'est le bénéfice de la repentance. Tu parler encore semaine passée au Ezala qui était Yes Masia tanga monaki à côté qui na mboka oyo babenga qui na kombo ya Bethesda na Corézin. Alors kuna to monaki était thème le soir que Jésus regrette pour toi. Yes soir comme tungi ça m'appelle à regretter qui makasi. Alobiete makambo na sala ke pa na yo Bethsaida to makambo na sala ke pa na Corézin so na sala ke ngona tur una sala ke ngona Sidon en tout cas enga ozana bato mingi banga ko bongo la motema. Alors pona ko zonga la nyoso to loba ke za pasi makasi penza mais soko koti na page okomona yango to la encourager po oko akoza suite nango eza malamu ko kota po okangsana oyo to kolobela lelo. Alors Nzambe to mone Nzambe sala ke loko moko te pona pamba to te ko bango semaine passée. Donc Nzambe na ko espérer avoir quelque chose. Retour moko na bamboka oyo, retour moko na ville oyo, oya Bethsaida. Eza ville ya Pierre, mais za makambo ebele ya minene oyo Nzambe sala ke na ba ville o mibale. Mais tant comment qui était po azwa. En tout cas, à raison qui était oyo za ki bosenga na oyo za ki posala ye. Yango bela za ko encourager bandeko oyo bazana around box. Voilà la page 089 so bakei bakolana matea oyo toza en direct pe na Aran Box TV kuna na page 089. Alors tozali comme tout le monde qui est Nzambe asala ke loko moko te sans que yé akwa kozela bénéfice. Nzambe asala ki moto po ete moto asala na Nzambe. Nzambe asala ki moto po ete moto a reconnaître Nzambe na ye. Mais mawa pona moto to mona ki on a toba ki on semaine passée peut le bango sur le lot pour le dit deuxième partie à matin la semaine passée Jésus regrette pour toi. Donc ça veut dire Jésus n'a pas regretté pour la Bethsaida, n'a pas regretté pour la Corézin. Donc ça veut dire que azala posa au sala pas. Alors pas en Nzambe c'est très important bisono so ba Nzambe to sala yango. Pour être Nzambe to ali ko sala za fidèle. Même tant que bibisi ba na Israël l'Égypte, ainsi ba que je vais vous donner un pays où on a promis que pas Abraham. Mais c'est là que vous l'avez servir. Donc Nzambazo délivre biso, Nzambazo benga biso pour te saler là. Yangona ndekola ngai kozala kaka te moto ko ya l'église o kozonga o bina zo mona département te to l'accès qui semaine passée même ba toilette ezawana o kende to l'accès qui semaine passée misala ze belé ko comme l'église ko bongisa ba kiti po kiti yo fandaka ezaba kiti o ba to bongisaka. Amen. Alors lelo to lito kota na oeza matea na biso oyo Nzamba souffle biso ça veut dire ozawana po na pambate ozawana po ete Nzambe azana posa oyoka oto koloba na pari ya Nzambe. Alors Bible le bien était soki oyoki mongongo na Nzambe na ndisi pas ton cœur
tango nyoso kangaka motema ozo porter jugement likola bomo na yo maloba na nzambe eza koyoka mapeza koteyama c'est alors que yo so ofosala pamoko na bomo na yo tokela lombango vima tofungoli ba bible na biso na mukanda na Luc chapitre 13 Luc chapitre 13 tokobana na verset na biso 6 na verset 6 maman na biso Jolie aza pene akotanga la biso tokokende pa malembe pona kotalisa libota na nzambe nini oyo nzambe aza kosenga pona biso nini oyo nzambe aza na pose ke biso tosala nini oyo nzambe aza na pose ke libota na ye eko akomarke pona bomoi na seko. Alléluia. Amen. Totangi mukana na nzambe na 13 verset 6. Amen. Il dizia esta parábola. Alobaki na bango lisese oyo. Certo homem tinha uma figueira. Moto moko alonaki nzete na ye ya figue. Plantada na sua vinha. Pe alonaki yango na bilanga na ye. E foi procurar nela fruto. Pe akendaki koluka mbuma. Mas não achou. Ye amonaki te. Alors bandeko na ngai Bible elobi na ngai awa ke Yesu Masia afandisi ba disciple abandi koyebisa bango abete moto moko alonaki nzete na ye. Alors moto nyonso oyo alonaka azelaka un jour à recevoir quelques bénéfices. Moto nyonso oyo alonaka azelaka un jour à buka oyo ezali litomba oyo ezali esengo oyo ezali bambuma ekowutaka na kati esika wana po ete kolona ya pamba ezwaka déjà espace esenga ke soza na lupango lebiso ya 40 mètres au moins sur quelques centimètres okende mpo na nzete soza na bilanga ezala ba quelques centimètres okende mpo na banzete ça veut dire sikoyo yabaki ete ntango 6e ekokaki azalaki sûr en tout cas soki nakei nakokuta mpe nakobuka oyo eza ya saison na yango yango na ndeko na ngai naza koloba malamu linga oyeba na bomoi na yo linga toyeba na bomoi na biso tango Yesu ayaka po abuka quelque chose eloko nini po ete Yesu tango kitisi biso na se na moi oyo aza na biloko azozela po azwa po na biso biloko yango moko na yango eza ngai mowumbu na bino na fandi ana aza kosala toza wana po topropager liloba na nzambe todepeuple zone ya ténèbre po topeuple royaume ya nzambe po ete mokolo ekelelo kobeta ebele eboke ya bato me bandeko tobotami na bango bakota bokonzi na nzambe. Alléluia. Bokonzi na nzambe basombaka yango na mbongo te bokonzi na nzambe bakota yango mpe surpris te me bakotaka yango esengi oyeba lelo koma oza kotambusa bomoi na yo alobi ete avandaki alobi ete tikala kende kotala eke soki na kokuta fruit soki na kokuta mbuma kobosana te mokolo moko Yesu Masia tali Jérusalem abia Jérusalem si tu connaissais abisoko yebaki mokolo ta visitation abisoko yebaki mokolo ta visitation lokola nzete oyo tamuso yebaki te tamuso na bomo na lo yebite combien de fois nkolo ya et que dans ce yo yebaki te moment de visitation na yo elekaki mais nzambo toteaka aza fidèle nzambe akoyi kozonga pour asala sur quelque chose na vie na yo mais la mateya oyo pour mateya oyo ekosenga yo révolter pour pousser liboso na nzambe. Merci Jésus. Tokela verset 7 maman. Il disse ao viteiro. Peya lobi na motoyo aza mokolo bilanga. Eis que há 3 anos venho procurar fruto. Alobiete bambula misato oyo ngai na yaki koluka. Fruit. Na yaki koluka mbuma. Há 3 anos que vim procurar fruto nesta figueira e não o acho. Mama tokela malembe. Alobi combien des années? 3 ans. Alors, 3 ans. Jésus avait fait ministère à combien de mboula? Jésus va travailler 3 ans. Jésus avait ressuscité le 40e jour. Donc ça veut dire que ça veut dire la présence de la divinité à Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont couvert et ça veut dire que pendant 3 ans que je viens, pendant les 3 jours que j'étais sur la terre, et je vais ressusciter le 3e jour. Donc, ça veut dire que chiffre 3, et ça chiffre moko, où il y a entouré bomo inabiso. Chiffre moko, il y a perfectionnement. Chiffre moko, il y a ma casse paye angouya paye angolou. Où ils ont dit que pendant les années là, et que il faut produire mbouma. Pour être temps au kolazoya, on commence à la distraire. Zamba koya okuta yona milangwa. Nzamba koya okuta ona escroquerie. Alors ngai maumbu na nzambe tangu ifwene na boye ke bakuta yona etawana. Nzamba boy akuta yona etawana. Poso akuta yona etawana okozala moto na mawa. Bino biete ba escroquerie, ba ekobiste,
bato lukuta, bato nambindo, bato basala mobulu ya bosoto, bakomona bokonzi na nzambe te. Alors biso mingongo eko kauka biso na ba chaîne kitoko lokola Kongo Mokisto, totambusa sango malamu afin que bato batika nzela mabe baye pa na nzambe. Alors bete ba mbula misato ngala yaka. Combien des années, Bible a dit que un jour à l'éternel est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Alors, il y a 3 ans. Pendant les 3 ans là, je vais chaque jour. Nayaka tongo. Au moins, je vais la brosser na ye. Abane be seka. Je ne pas via kene Kisasa. Je ne pas via kene Paris. Abi me ngai moto na salier. Ngai moto na kelier. Et là on a zo zela na zo mona yangote. Yangona ndeko na ngala na mateyo na seriosité nyoso. Okomona ete nzambe za visita kayo. Me yo chakakate. Me nzambe wana toko benga eli sulelo. Zalanga na motema ko fongama. Ako yamba yo. Oko yamba ye. Pe yo ko changer zela na yo. Nzamba za mala mama na ngai. Webe nzamba za patient mama. Nzamba za patient. Abi pendant 3 ans. Sans bénéfice. Abi na yaka. Nazo zela la buka. Bénéfice exact. Bénéfice exact. Yo zo sepela. Banzela pare ko comme ça ko kwenda futukisa. Kisa sa personne ko sepela tongo ke ozongi le jour suivant. Ah! Voilà ni le passeport irlandais la poche. O nationalité française américain. Et où tata monsieur ça on mbujima yo comment le irlandais. Mais nzambe wana azana posa biloko wana te. Nzambe bien azana posa motema na yo. Abi je viens chercher fruit wana ça veut dire tu donnes ton cœur à l'Éternel. Soko pesibo mo ne pas nzambe. Nzambe za capable de restaurer yo. Nzambe za capable de bikisa yo. Abi nzambe la yaka tongo pokwa. Au moins na tali eloko ezate na zongi. Na yena tali eloko ezate na zongi. Mais seulement yonde ko lango zo na ngai. Oyebita visitation te. Ozoba nzambe yaka tango nini. Mama continuez na verset wana. Na verset 7 maman. Acho que devemos cortá-lo porque está ocupando espaço inutilmente. Zongela mama, zongela gani zikizika molimo zo salangai. Acho que devemos cortá-lo porque está ocupando espaço inutilmente. Mama nangeza yango na yelo liboso ya television kolobete. Nzamba zo lingazo mokano lobiete. Na mone za suna tina moko te vanda wana. Na mone za suna tere moko te vanda wana. Na za na posa na kata yango. Poso salanga mbouteillage. Et salanga kaka, et salanga mabe, et salanga kitoko te. Et puis à côté de l'obété, et ça va occuper espace inutilement. Ande konangai, nzamba zaki na posa oyo kamateya oyo, afin ko changer et mon excellent libosa makamuna nzambe. Nzamba zaki na posa oyo kapoko na lelo, maloba na nzambe, afin ko changer position na ouvert basal na nzambe. Tango mosusu tango nzamba ka ko visitaka yo, ozana biloko nzamba zana posa trouver, mais nzamba trouvera yango te. Nzamba trouvera pas no sfinga ka basal na nzambe. Nzamba trouvera pas na yo sakana ka bana na nzambe. Tango nzamba trouvera pas na yo, be église no pesa ba konga binzambi nzambi. Ngaba binzambi nzambi na bango wana. Ba bi église ngana mike. Ah ndeko ngai. Nzamba zana posa te yo chola ba misala na nzambe. Nzamba na posa te yo seka basal na nzambe. Nzamba na posa te yo finga bana na nzambe. Mais nzamba zana posa ke yonde obotambuma. Alors bana ko tala na bomo na yo. Depuis janvier tilelo, bambuma boni yo so boti. Tant so boti mbuma mosusu, mama ba mbumeze bele hein. O ba twa bukaka. O ba twa lonaka pardon. Bambumeze bele. Mais yango te nzamba zo zila zwa. Moto so mona oloba bi nga na makasi ba sa mabala. Moi mo tali bala ko ko ngai. So na tieka litoi kana zuiye. Baloni mama yazo botavuka. Ah. Osomona onde ko ngai. OK nzambe ya ko tombola o te tango zo déranger ba couple batu. Nzambe ko tombola o te tango zo déranger ba bala ya batu. Pour être nzamba za fidèle. Amen maman. Amen. Okoke na yo sango. Jeune garçon wana. So atie mo sali ba yali ngane ka basa mabala. Voilà que nzamba zo ya ko visiter yo. Azoku de l'autre côté. Pour nzamba za nzamba satisfait. Comment na yo? Oza moto tango mosusu. Ozo tambola. Pe ozo lobete. Ngai mutu mo sali bala mota ko ngai. Basa bala nyo so na lingi bango. Na ko so bango. To yebi na biso. Mais na zo lo balelo. Ozo changer position na yo. Pour ça n'est pas dans nzambe. Pour ma camarade me mona felo makamala basala yango batika mokili bakenda et puis baza bazo regretter bien so na yebaki nangana boto bafuya molimo ya nzambe nangana okana maloba oyo mosala nzambe tangu fwe na zaiko pesa na nzala Kongo mo Kristo koza la tetete kwa ndirisi motema na yote lobete ngai na ko poussa le pa na nzambe komi mona te ngana zanka kaza nkolo nzamba za likolo na nyoso mama webi ka tusoba no ngana zanka ngana za bonzenga ngana za boyete moto za bonzenga azanka
Jésus-là, aza moto likolo makasi za Jésus. Oui, pour ni maman. Bible a bien été. Bible a bien dit que Jésus-Christ avait accepté la mort à la croix et Dieu l'a souverainement enlevé. Donc Yesu a nzamba tombola qui est likolo na nyonso. A pese kombo et l'équipe a kombo. Ah, on répondre bien te maman. A pese ba kombo et l'équipe a kombo. Et puis à remettre ma bonne on se ça nini. Ah, ndeko na ngai ko kanga motema te yake pa na kolo. Yake pa na Nzambe. Santé na yo ko zonga. Bana no ba ko yo ke la yo. Moi si na yo ko mikitisa. Moi si na yo ko mindima ke yo za papa. Yango na zo bana ndeko na ngai. Même si on se matin on ko se déplacer te. Tozala matin musu azali awalelo. O eza secret ya couple. Secret libana tuzo continuer ko lobela. Yango na ndeko na ngai. Naza kolobela tango yo. Eke Nzambe wana. Aza Nzambe malamu. Nzamba lobi na biso eke. Changer position na yo. Mama obi ke et ça coûte jamais. Qui tient comme là on peut présenter. Mais si on comme quoi engagé à tout comment. Donc ça veut dire qu'une femme est mariée, aujourd'hui on reçoit pas dit à misala pas au salaka. Aujourd'hui comme on comprend ma manager, on comme on comprend na bateau yo donc ba comme mibali na yo mais on a marié. So yes ça va qu'on visiter yo. A obuka a coûte chrétien. Et puis chrétien mo ya bongo bongo te. Na sambe la ka vraiment na Nzambe. So yita nga ba kamona et attention avec na moni mosa kitoko, na moni pembe, na moni mulai, na moni banzoto, moni ba donner na ekoka. Mais so malobo yo yebisie et calé déjà ka côté au cholito. Abuka ni déjà. Mais so tango yo ya zolo bake. Oh ni le obietel. Yo zo seka, o sekina nini? Boyeba na ye wapi? Yo problème na yo ka CV. Mais ce qu'on y a dans Nzambe, babisala osala kawana, ozokeleza malamu. Mais ce qu'il faut que na nenga bolamu, ou me pena nenga bolamu. Parce que ça est tout le monde maman te, même papa. À quoi pèse mon dans 5 te faire moi la moi, c'est comment c'est ça. Au sexe la makamni. Yo pèse civil ya tangi, soit ni engagé yo. Soit lingite, ndekona na bonde liyo côté que loko Nzambe te. Lukete okangama Nzambe, pour être mokilio eza na suka. Nous avons vu la semaine passée et que Betsaïda y a ça makamba minene ya minene na koreza ça makamba minene na Capernaum ça makamba minene nzembo una yeba batema kala so 10 ans passé bo kakatali na kapala uma ayenga kiye c'était yo Yesu. Donc ça veut dire que makamine ça makona mais quand Yesu azonga ki atala pour buka biloko atikaki akuta ke loko mokote yango na kula jonde kolangai kola nanzela ba manager wana te kola nanzela ba si partenaire te et puis l'homme se comme ça on a une femme mariée alors ça problème ba le kufi est-ce qu'on a kufi presque un mois on a tous un assez partenaire nangai donc ça veut dire ça bi lembo ke bazalaki na ba ah ser sozo sambela kangama na Nzambe s'attache to na Nzambe au cause la jamais frère ou sœur au cause la jamais na ba numéro de téléphone ya ses partenaires on a bien nga posa muta passe na kona tina kembongo yona ya interesa wa na utaka lo bango na église so libongo ekufi so basu ekufi libongo pesa la nini ah bongo batela masuwa pola nini ah ouais maman lo bango bien te totonga nini oui libongo ya kalozo batela ga non ngeza wana ataku tu basu ekufi libongo yotikala otikala libongo poani donc so za Nzambe zo téléphone bomba mobana mona kate bomba ya mona téléphone ba numéro nyonso wana pour être Nzambe azanzambe Nzambe ko pardonner yo yo be mobali soko zabe moto yoke o sambela kamenzela no za usu eza gauche à droite yo zo mona lelo ke naza mopao te que so mopao te mopao c'est Jésus yena za likolo ya ba kombo nyonso pour comment mopao za na 7 maman comment mopao za na 7 comment banka za na 7 o biso ça ba tu va donner eza na 7 donc comment za likolo za kombo nani yamana yake pa na Yesu yake pa na Yesu Nzambe wana ako yamba yo pe Nzambe ko sala makaminene Nzambe ana ko pambola monene na yo Nzambe ana to divine ako changer o no seza
ya malamu te yango bandeko na ngai nakokataka jamais ndeko mo atuni ngai na ngai papa mena lo bani kolobela bénédiction te ngai oui bénédiction na koya mena sebela mingi te la ba bénédiction po moto abongoli motema na ya mbi solo mo kobi obikisi azotambola na ngele azobanga nzambe bible lobi na ngai toutes ces choses là abi chercher premièrement les allez Simone ça mani ah maman Bible obi chercher premièrement le royaume des cieux na matière chercher premièrement le royaume comment yo lingana na bénédiction les sikoyo ba bénédiction ba ndoko yo ba bénédiction ben obongo la peka mutema te Bible obi kotungisa basa basala nzambe amen bato pana yo na ba voisin ba ko basi na yo na ba voisin ba ko mibali na yo non kangama na nzambe nzambe azo visiter yo so na visiter yo te pendant ko zoka matea oyo eza partie ya visitation divine on nzambe ko visiter na nzambe matea oyo bato ba kozala condamné pourquoi po bato ba yokaki la na mama Hortense bato ba kozala visiter bato ba kozala condamné po bato ba yoki maloba na nzambe pe ba boyi kondima Bible lobi ate ba monaki éclairage lumière ye ba boyi ko sala la lumière ba refuser yango et pour cela que les gens seront jugés donc yo zo la ngai Nanzela Congo mo Christo, oya kosala kitoko eza kosalema, nanzela na papa Alpha, ça veut dire que tozo ko tia ba possibilité nyonso en œuvre pour être yolanda biso. Ça veut dire que Nzambe azomona yo pozo landa biso. Alors soko tiki makambo yote e ko la passe. Tika ba oya ko ba na Nzambe la kekin otili da ba message baba na ba twese wana. Oh non ba na ba twese tout te. Maka ba twese ezate twese ba visiter yo, ba kutia lo côté. Bazolo ba le sika oyo zo qui peut place boko inutilement. Okotala kutu mbongo na yo. Ozala pas même 10 euros pesa pour Nzambe. Ozala pas même longo moko pesa pour Nzambe. Mais malgré pesa kate, et longo Nzambe zala mutuya na posa epai na yo. Eza bombo na yo. Pesa bombo no epai na Nzambe. Libala no kozala restaurer. Libala no kozala na succès. Libala no kozala santé. Bala no kozala na kimia. Libota na yo ko pambolama. Famille na yo ko kangbolama. Même finance na yo et ko pambolama. Penzamba lobiete, quand vous me servirez, j'éloignerai la maladie loin de vous. Amen. Ah, alors bête tant que vous savez la ngai, ngai na kotili ka mosika maladie. Alléluia. Bato boni boni bazoti comme ça na sena moyo oyo. Pour mon toza mettre le souffle na été. Oya moni to to maloba oyo, lingé to kaniso réfléchir, mais église est belé. Même aux États-Unis, c'est pas il est là. Peut-être c'est dans bien Angola. Abina na ndeko na États-Unis c'est na yebisa ki déjà. Akola na 19h. Alléluia. Donc même aux wabi partout zali, même aux États-Unis, aux numéro, aux ba coordonner Congo mo Christ lelo. Na zela ndeko na so na Dash Angola. Yo, ya kangamba na Nzambe, kangamba na Nzambe. Pour être Nzambe aza capable. Nzambe aza capable. Mama bika Nzambe ko le manelo mo kote. Papa nga botinga ko le mana. Mama nga ko le mana. Mais Nzambe alemana ke loko mo kote. Yamana partout kuta mzo na maloba. Oyo eza maloba na yo. O Nzambe na visita ngai te. Nzambe zo visiter yo lelo. Ndanzela na maloba na Nzambe. Alobini ke tango oyo na moni ke maloba katana. Pendant 3 ans. Ah, ba morta ça passe ya. Yesu aya na tongo pokwa. Aya tali furu ezata kenae. Tongo pokwa zonga boyono, alali kuna ndako te ngolola pa mwesi mwa makango. Yesu azongi nae. Donc pendant 3 ans suite décision lobi, maman je na suka na nini? Alléluia. Là nous sommes teya ozolanda lelo ezama teya suka na vie na yo. Tant que na teya suka na vie ya monde komoko. Mais nazo loba, ozala temps. Bible bien exemple fixé jour te la mardi ou lundi ou mercredi. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, n'andici pas ton cœur. Kokanga motema na yote. Kokanga motema na yote. Et pour être mokambo oyo, au mona mona écran géant. Au mona motaille mosali na ngai tango fwene. Azako teya. Pona nyo ndimela ki ete. Pona nyo yore maloba na ngai te. Aloba ki ete na kata nzete. Alo songi nzamba kati nzete. Eni kobete sili. Continue lenga mama. Menga posa lenga zali teke. Bakata. Pour être soba kati ezo sali tuba kati muta kufi. Moye bote lisusu. Ezate. Men Nzambe asa kanisa kalola batute. Moto amona à côté négatif. Ah wana za mwasa ndumba. Ah wana za ekobiste. Wana za boye. Men Nzambe oya yaki na sela moi. Aki pona ba perdi. Aki pona ba sandumba. Aki pona ba sula. Aki pona ba escroc. Aki pona ba aventurier. Mais azala poste ka aventurier. Aya na église. Pas bon la motema na ye. Alléluia. Yangona ndeko langai. Nanzela Congo mo Kristo. Maloba o yamba yango ya solo. Eloko neso salaka. Webete Nzamba ko seplaka na ngote. Comme ça la mbongo na yo. Ma je bi ka batumba na mbongo ba respecter na basabatu. Amen. Mbongo za mabete Nzamba pesi mbongo.
même oza kitoko batela kitoko na pona mwasi na ndanga mwa mobali pesa kitoko batela kitoko na yo pona mwasi na yo. Alléluia. Mais ça te que osala ba makambo nyonso wana pendant que nzamba zo ko visiter yo akuta ke loko mokote. So nzamba comme na besoin kata yango. Lana masulana mama tangela na Biblia lobisa mama. E respondendo ele. Ah, siko bino kela mungonga kitoko ma. Matisa ngosu muke. Disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esteve. Amen. Alors bien kolo tika yango. Mulo lisusu ndekolanga na bondelo na tango tango so ya mater on tolo ba ya suko zo yoka ozo ba so pour la tina na repentance encore une fois de plus Jésus a regretté pour la bombe ndeko moko ya Yesu zo bondela biko kata na lute papa tika yango mamuke ngala chana no bastrum ba benga na porter bastrum ba fumer abitika na chaba fumer tout autour na Bible yango ezanzete abina chaba fumer tout autour abiso ba fumer ya chair na cha abitango mosusu ko bota tango mosusu ko pesa fruit tango mosusu ko prospérer yango na ndeko na oyo lingi makama nzambe te na tongo na butuna lelo nazo répéter ko lobete otikali ya babete tala kana mbula oyo totala kana mbula oyo avertissement monene Yesu alobi eke tikana no na chana no biloko wana bastrum to ba fumier eza maloba na nzambo zo kalelo malobonga nazo teya yo malobonga nazo loba na yo yango neza fumier et entouré motema na yo et puis nazo ndima ndeko moko zo décision lelo azo tika nzela ya mabe ndeko moko zo décision azo fuka na tango oyo pour être nzamba ko zo pema na yo avant même oyo kamateya oyo mais nzamba permettre atikete yo kamateya oyo ata la position na yo yango na kola lobi te papa ko kata te tika yango na fanda tika na chala ba vitamine tika na chala vitamine koka tango mosusu tala nzambe kuta Yesu kuta zoba tango mosusu mengana zoloba eke na nzela na lelo nzambe wana yaki pona yo Yesu atika ki trône na ye apesa ki bomo na ye atika ki bolumu le kulusu azala poseke yo ondimela ye tango yo ko pousse le par nzambe nzamba ko so esengo pe tango yo ko visiter yo ah maman je lève la figue moko plein de fruits. Plein de fruits. Amen. Indépendant de la température, oh non. Ah, vous allez moi c'est le besoin malamu mama. Amen. J'étais là au Penamai. Ah. On a pas de moi et bimagité. Oh les lumières boye mula bébé tité. Ya on temps nous toujours prospérer dans Zambé. Toujours prospérer le monde dans Zambé. Toujours tambola dans Zambé na Sengo. Toujours tambola dans Zambé pour être Zambé azo que toujours et le monde na biso. Ya on ande konanga na ko éviter yo. Tala sika oyo. Ba ngeba kate mais Jésus dit non. Bo kate na nuté. Botika. Tango mosusu et ko changer position. Ah, yes, on va fumer. Va fumer, on a personne. C'est la parole de Dieu. Kende l'église, Luka et Tonga, Salanzambe, Kuna Maloboko, chaque semaine, chaque jour. Et puis, on va salake, on a sikamoko, on va planter, puis on va ebima. C'est alors que, tout la nagamo kiliote, tala yesu aleli, alors bien t'es nkolo, nana papa tigana nous, evana mamuke. Alors bien t'es peut-être, vraiment joli. Peut-être. Abi peut-être. Abi tout à l'année, oyo. Ah, déjà la moutoumou dans Moussouzou, Nzamba tikili temps. Magazo de la cravate, azo sapé, azo bassi à batou, azo scroqué batou, azo yiba, azo makamunyo sonega lingi. Donc il y a jamais mouta makasi mouta tout la zate. Mais Nzamba permet d'ailleurs à matéya oyo. Il y a un bon de l'ordre de Bolangaï. Quand tu as la corpulence, quand tu as la force de la côté. Donc attache-toi à l'éternel. Pour Nzambe wana, ana poseke, yo pousse pas de pont d'imelaye. Et ça bateau Moussouzou, azo linga, bilo kon Nzamba sali. Alors, na créateur, na créature, moi je dis au linganani. Faut les créateur. Pour y avoir colonne yango. Pour être juste au karma. Avant la cara, tu commences à la cacha climatisée. Na mona, dans la route qui m'a bagana boy. Ba mode vous avez bagana boy. Té. Donc nenge zawana eloko eleki malamu zala na mokeli. Oya keli biloko nyonso. Alléluia. Et puis mokeli nanga za mokeli ya solo. Azaba banzambo te balala pongi. Bakene batika quelque part. Mwana bakeba za kwanture bazo se ba ya lo bakate ayoka kate. Bizo sala kanzambe Eli. Nzambo ezaka tango Eli aganga ayoki. Nzamba Moïse wa fongola kamai. Nzambo laissa batu et pas bibanzete bota kate. Et pas ba frigo à la kate na désert à laisser bana Israël. Alors tala puissance nzambe wana. Yango na zo inviter ndeko nangai. Olinga nzambo te. Na répéta yango toute fois na mateya.
olinga nzambe te majoli nzambe akochanger onzambe akokonda onzambe akolala nzala te akotikala kaka nzambe. Ça veut dire que biso lokola nzambe salakisa posa na ekulusu apesa oyo ezalaki ya motuya. C'était Jésus-Christ de Nazareth azalaki cloué à la croix, pendu à la croix, et Yesu wana atikalaki na lingwanda pour être nzambe apesaki apase wana pour récupérer mabota na solo ake na sela mabeye mama oyebi ke eza na base bakendaka avant Yesu akita na se ake alibere bango nyonso. Il avait la puissance même après la mort ya kolibere alibere babraham benok to matato kende bokosala nini aboye ozala mama po bakufaki il fallait moto moko ya abimisa bango. Alors ndeko na ngai nazoloba lelo kosala nzambe ezala bafantage ebele même soko kufi ça veut dire que ça a deux places bato bakendaka lifelo na royaume o lifelo na lieu de tourment lifelo toba lifelo na lieu de repos. Alors ça veut dire que vous pona yango lelo na nzela mateyo yoyoki mbongo na yo kobikisa yo te tomona bato mbongo batika mbongo tomona bato oyo babetaka tolo na sela moi mama natindi ba Onassis ba Jackson batika ba milliards bambongo ebele mais mbongo ezali capable de somba liwa yango na moni ete tango bato basekaka biso atala evangelana balana nzambe po barata vie mama na rate vie menakanga vie na Jésus. Amen mama bokonza likolo to na Yesu bana bokonza likolo. Alors ndeko na soki lelo nzambe abengi yo kaka lelo ndenge ezolanda bo kaka lelo zo nzambe abengi yo. Alors nzambe otikilo temps yango nazobondelo ndeko na ngai kutana basala nzambe na mvili yo vandi luka église bana ko sambela tuna ngo basala kirdam ndenge nini makamono za mabe yo sala webeke za masumu suma angelo muta ko prier ye moko mais masumu fo ebisa basali na nzambe babondeli pona yo poza la délivrer. Alléluia. Donc nzambe azala posa ke yo bika yango na Yesu ayaki na tiki yo te la condamnation ozaki na masumu mais yake pa na nkolo ozaki na mikakatano na pasi na kolela yake pa na kolo nzambe ana kopambola yo. Alors pour la lelo to komi ko suksa de sika wana mais to continuer mama yetanga na verset ni e se der fruto ficará e se não depois mandarás cortar. Nzambe Bible ngana se bla bien pour ça clair après ça ba précision na ba conclusion balamoko. Alors bete tika yango na ne oyo soki eboti erotika la kozala kaka wana nzambe azoloba la yo soki oboti no ba fruit to changer lobi na tongo obete non pasteur na pas la yo na ba mateya moko ke évangéliste mo za na Irlande évangéliste makuta ngifwene yo ba ka moko yango na yeba bala tubela tala makamu na salaka magro mona ngana na église tala mwana okuninga zaboye na bana mibela ndako na libala mama wana passer la kabo biko bana wana bazanga kuna bana na yo bana na ngai yo papozolo ba ozona mama bana bazapa mama wana bana na ngai bongo siko yo papa na bango siko kuna ayeba kate yango na zolo bezala masumu su volo be pa batu ba bondeli pona yo. Alléluia. Okozala auto délivrance te yo pesi motema no pa na nzambe yebisa yo pe mama ozala ndako yebisekele ononde na zaboye kutu mwana wana kutu papa lingaka mingi epe tombaka ko balingaka mingi Junior. Bolimisa o junior wana kaka mais yo bokanga motema mais l'église oza wana yo be mo malem su makabo yo mdo contrôler makamo bele l'église mais ozala makambo ofora liboso na nzambe nzambe bia zo visiter yo azo mone le côté mais pendant que ozala quatre église donc ça veut dire que cherchons la sainteté quand dans l'église c'est pas synonyme que moto ayebi nzambe mais quand dans l'église malamu yango ezake moto ayeba nzambe poso ko yebi nzambe eza malamu mingi koleka. Alléluia. Yango na tango oyo na pamboli lisusu nzambe oyo même so na nzela na ye même o moni kamongo oyo masumu so feleza na mama o fuzi tiko kelo bela voyage ke sa musala nzambe o mona ka batilo ser moko boyo ser mo simo ba protocole makamunyoso anozologia ko tikila kayo o ka boyono papa ko na zabo na moni reta mamna la na ka awa donc masumu ofele mais so yo voyez ba ko la capable de dire non au péché. Alléluia. Okou tu la manager muso proposé maman ngane ngoza bosoko lingino ka ngana compagnie okolongwa jamais te yebisa manager longola na yo nga nazoki na social ata ça na 3 semaines bafuta ngate bakofuta na wanga mikolero ya no bande ko ta basi bayaka awa bango bakoma basi na ngai bafana mona compagnie songo ngai
nga. Nzamba ça la différence là. Papa, oui mais ça solo papa. Et ça la vie no la vie no basa ndumba. Mokana mbona bitete papa. Nga une femme mariée. C'est ça le genre de femme que Yesu a ça la posa yé akuti mbuma na bomona do. C'est ça le genre des hommes aussi. Et que pour mi bali mingi mama. En que le Congo, en que l'Afrique, en que partout. OK, quoi dans zo koma, abibi sikodoki, hein? Bah tu obna no ndile mutuke, mama nzambe ko tayebite. Ozana na mama. Grand prêtre. Yo za grand prêtre comment so prêtre ba prêtre la Yesu. Yaga la Yesu comme ça yo super prêtre. Ozana sena ye. Alléluia. Oko bi grand prêtre ko ba dollar, on ngala kutala mutu mama. A chercher ba 5. Ah. Ngala bi me comment? Oh non, moni ba chercher wana, so ba laisser mon de affaire qui ça belé, elle va facile à garer. Bah comment on peut dire facile à garer? Mais comment? Il y a des gens qui ont visité qui ont fruit exactement. On a une femme mariée, mais on a un numéro de téléphone, on a un copain. Il y a un marié, papa là-bas, on a un calacala, tout est sali. Donc on a un problème au gars, il y a un problème qui mais on est entre parenthèses. Et comme on a un problème comme ça, tous les gens sont partenaires. Mais il y a un cabane, 13 ans passés. On va la yopé. Il n'y a pas là. Vous avez dit comment? Donc, Jésus veut des fruits dans nos vies. Matin, Oyo, et la conclusion de l'eau. Pour la Nangobien, la partie 1, tu le bel qui mingi, yes, ou quoi qui mis na Betsaïda, alors mi Betsaïda, ça n'a pas si peu mawa. N'a pas regretté pour ma camoura, ça la ville, Oyo. En tout cas, et ma camoura, il est super naturel. Il est surnaturel. Ndenge moko pena Capernaum. Mais le Nzambe, a joué image en zété. Au comment ta fruité? Pour que tu aies tape, sans à connecter dans cette été. Les meilleurs étaient à Jésus. Quand on a dit un message, on non, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a passé pour monaye pour être bika. Donc, on a un matin Hollandi, on a un bon dans Oyo, et que Nzamba Salongolo, Nzamba Pambola, Nzamba Batelayo, Oyo Nyoso Salakamabe, Tika Yango, pour être Ngonga Nzambe et Komi Pene. Zambe merci ya wana bikama mokozi na tomboli komona yo Zambe maloba na web magana pamba te même ata moto moko kaka nkolo asimi yango azui décision na vie na ye Zambe la bikamwa tikete yo pambola ye tikete limbisa ye Zambe na bomo kuma mana yo Zambe pe pambola mana yo lokumu kemba zonge para yo poza Zambe na bomo yo pese ki bomo na yo po ete liboto bika na kombo na Ismasia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Et Amen, Amen. Kolongwate, tozako continue toujours. Tozawana pour la mosala Nzambe, Nzambe apambola de komoko na moko na kombo.